Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Nabiyo et la condenge nini okomano sala film porno okomano actrice à porno parce que va sala ko air news va sala ko air news sala et la ko comment ngamoka kayo moko pour nos préférences sala na yo film porno est-ce que et dirangati na famille peut-être maman est-ce que vous avez na papa na maman oui na ba parents vous avez moi commune Kasavu on a pas abino bandima pour ça film porno t'es pas mamboté en fait. Bien habité comme ça la film porno. Oui. Bon temps bon talon émission à ce que les andens. Elle a grave temps. Et ça famille moroté ba ko mona mwana banga sala ba jara ba filmer wana ba sepela. Toujours déranger bango mais o eza naza sous mineur te quand même. Na yebi o ngamoko nazo sala. Pona nga nazo sala ngona nous premièrement pour na mbongo te pour na ko apprendre pe bande ko mususu. Basala ko news bosala news 5 to sala air news hotel chaque jour te to zana ba to sala tom sous tournage après 3 mois ninga mine to amike oh bon kolinga mine to amike on est là important et porter dans l'année travail oui pour mbal musa ko za pene lora munene mais ayebine musalati donc c'est ça et tout est ngata ça ta combien de ko dans l'année travail ba côté oui de il a continué pour non ko ça film porno nga ba ela nga ka copain ndenge zala cop mo site mo fuwa misika bazulu ka ba fille ba sala filmer Nathalie ki na bia eza na boulot pour nga vivre na lwa mundele na monyo se na musala te na kota ki nga na solliciter be batwana et puis on a comme tourner na ba site na bino eza ni site na bino kombo ya site na biso eza my favori ouais so ba betika ka my favori.chuba Jennifer bako mona ba filmer na ngeza wana bakoti ba s'abonner ba position ezebele ndeti ba position ya sima ya bwe ya babenga ngoni comment on dit Queen Chuna ba position cheval oui ba position za tellement belé oyo ko sala ke mobali pe a wumela te a éjaculer directement mais ça ba position mso pesi mobali boye a wumela te a éjaculer hein oui c'est pour cela ceux qui ba ke na page wana ba ko apprendre makambo ebele ce qu'on a eu niveau ça là sur l'inga on va ça niveau ça va filmer ça ma contaminer ne te ça ndenge oh nga na kontaka na film nanga mobile azala mutu aumela kana rapport sexuel par exemple mobile musu azali kata munene mais a dire raté agence ya ba fille na kombo ya belle agence mutu nyonso azouta soit poto na o azana Congo azana posa ya film ya qualité ya bien tozali wana même ozana posa Jenny ozana posa na e so bezana ba fille ba visiter site na bino mpe ba garçon de bolala na bango apena posa garçon monde alala ki Jenny Fabi garçon wana kaka ayana na sunganga ba koya pe eza problème peut-être au sungai oui ba garçon bazana bango disponible pour na bango ninga mine to amike oh bon kolinga mine to amike on est là important et porter dans l'année travail oui pour mbal musa ko za pene lora munene mais ayebine musalati donc c'est ça. Et tout est ngata ça ta combien de ko dans l'année travail côté oui FBT SARL Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lokiti na yo twino sa nini o eza chance transfert ndina piembo onyeso de nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Congo. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci Naba abonné tout le link émission Nabiso ba vérité parce que ba vérité n'est le baralé to mesana ko solo la ba vérité Nabiso ya ngo te to ko baka ko ba vérité na Congo Liziba TV. Merci sous na partenaire local la FBT Misalande aussi que na restaurant bar 30 juin chez Gastino Mangala aussi
bango tout aussi que na partenaire le quoi village Panda peza partenaire il y a émission oyo aussi na Trésor et Muchi Fondation, il y a ba Trésor et Muchi na pesho mbote bisiko zali et l'autre zana bango tokosoa na bango na yebi so baza ba chanteuse ceux qui baza ba actrice cinéaste ceux qui baza ba comédienne tokosoa lango ana kati ya chaîne biso ya Congo Liziba TV ba expliquer biso vie na bango toye ba bango pona ezala bien pour ezala penza bien baza nanga awa. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Merci. Comment makasi? Ça va très bien, merci. Ouais, tu as bibi non na émission na biso na kati ya Congo Liziba TV. Tu koye ba kombo na yo nani? Kombo na Jennifer. Jennifer. Oui. OK, tu peux numéro à mon sauce. Bonjour maman. Bonjour. Comment makasi? Bonjour. Tu ba kombo na yo? Moi c'est Queen Shuna. Nini? Queen Shuna. Queen Shuna. Oui. Voilà, Queen Shuna koza ni na micro. To banda peka na yo Queen Shuna. To koye ba ozanani pe osala musala nini pe oza penza nani to yeba nanu pe lo ni raison ni etindi yo oya koleka na émission na biso awa lelo to yeba bino nan. Bon. Comme on a Queen Shuna en fait naza moko ya ba non dia banana na moni chini loba yo loba bisa biso boza banane biso toza ba makasi biso toza ba actrice to sala ka ba film to bengi na komba ba film ba adult. Ça veut dire ba film ils autorisé pour na ba mineur té yango to sala. C'est ba film porno quoi. Oui, ba film porno. OK, ça dit que vous sala ba film porno. Oui, to sala ba film porno. Parce que yango lelo boeli biso awa bo expliquer biso c'est comment, explique-nous d'abord pourquoi vous sala ba film porno. To sala ba film porno pour na ko apprendre bandi ko mususu ba yebi makambo wana te. Yango to sala rango. Oui. Quoi apprendre ba to ba yebi yango te na ndenge ni na façon de na façon ya comment je peux dire na façon de tia rapport sexuel yango to apprendre bato wana à partir ya ba film na biso tant muta koti à apprendre pe azuma quelque chose o ayeba kité à copier. À copier. Oui. Voilà, si je comprends bien, tout devait na bango ah ba sala ba film ya porno. C'est-à-dire ba film ya mutaka ba film o ba sala ba sanganaka. Je sais pas koka mo le tobi ki ba sala porno baza ba mo baza danser bazwaka, ça dit que je suis pas sabissé dans le micro alba moké Swidini Queen Shuna. Queen Shuna yebi sabiso na yo sala film porno siko to e banane d'abord. Bon, je te dis que film pour bateau, ndenge na biso kin awe koma ke ba sa bilo kona ba ndumba, ba si ndumba, ba si moko léger au famille bazaka na famille te, ba film moko boye kaka ba boye. Na bito pour nino pour no sa no ba film porno. Bon, ezate ka ke so sala ngo ifo za ndumba, ezala pona ko aider bateau musupe ba yebi yangote. Ba bi rapporter quoi. Oui, ezala bateau bele ba yebi yangote. Donc ezala ra neti, hein. Et le mara pona ko aider baninga musato yeba ki ngoto tongo tala ba film na biso. On voit quand même idée donc et que aider na mon bébé leur y ba position non y ba travail donc c'est un peu ça si y ba position y ba na travail et la condeni que ça au pona na yo vie ça la film porno et la condeni pena na mais ça pas on sunga bando na biso musuba yebite na biyo et la condeni nini okoma no sala film porno okoma no actrice porno parce que va sala ko air news va sala ko air news sala et la comment na moka kayo moko pour nos préférences à la film porno. Est-ce que et dérangeati na famille peut-être maman est-ce que vous avez pensé na papa na maman? Oui, na la papa. Vous avez moi commune. Kasavu. On n'a pas abino. Bandima pour ça film porno. Et bah m'emboté en fait. Mais bien. Bah habiter comme ça la film porno. Oui. Bon temps bon talon émission à ce que ça anden. Elle a grave temps. Tu as l'accent le na ba film non? Elle a l'accent le. Oh. Tout ce nom de Tozongi là, yo na mono zalo bana semingi. Nanu d'abord tout sur la nam. Et déranger famille te ba mona yo ndo sala film porno. Eza na famille moko te ba ko mona mwana banga zo sabilo ko na ba sepela. Ça volé.
eza famille moko te bakomona mwana bango asala bajara bafilme wana basepela toujours edérange bango mais oyo eza naza sous mineur te quand même nayebi oyo nga moko nazosala mpona nga nazosala yango nanu premièrement mpona mbongo te mpona koapprendre mpe bandeko mosusu basala ko nyonso bosala nyonso 5 tosalaka air nyonso te chaque jour te toza na tosalaka to mosusu tournage après 3 mois après 4 mois nde totourne oui eza teke air nyonso tosalaka te yo elaka ondeni mpona no kosala film porno nga bayela nga kaka cope ndenge ezalaka cope mo site mo efungwami sika bazoluka bafille basala filme natali ke na bia eza nango bulo mpona nga vivre na lokwa mondele namoni nyonso ya nango mosala nde nakotaki na nga na sollicite mpe bato wana epe lelo nakomotourne na bango lelo komotourne na bango j'espère que lelo na ndenge ya communauté na biso na ndenge ya mboka oyo déjà peut-être bacritique koya mpe mpo ani yo mwasi kitoko okende ta koluka eloko moyo osala te lelo mo te okende osalaka bafilme ya porno oyo peut-être bozo peut-être nde baka na ndenge ya kongo tokoganye rien toza na eloko te par rapport ya baninga mosusu ya libanda ya mboka est-ce que bino bozo se retrouver penza na mosala bosalaka na bafilme oyo ya porno tozo se retrouver quand même mais pour to se retrouver to koma lokwa bafi wana ezosenga na bandeko ya biso ba congolais ba visiter pe site na biso po bango kuna baza ba mindele mundele a soutenir ndeko na mundele soki pe sali ke bandeko na biso bazotala biso akepi na page ya Jennifer a soutenir Jennifer et kozala vraiment bien Jennifer paroko ba pela ba niveau ba fi wana eza iloko nyonso ndenge mpe bango bazosala nde mpe biso tosala différence ezali ndenge mo bazosala bino bazosala lelo sikoyo nayebi te obi bobalke na page to na site na bino eza ni site na bino kombo ya site na biso eza my favori ouais so babeti kaka myfavori.chuba Jennifer bakomona bafilme na ngeza wana bakoti basabone ce que pour mutata la bino na site na bino il faut faire à ça là comment eza gratuit tu es payant tu es abonnement tu es comment ba film pas na biso eza gratuité c'est payant mais eza na ba prix moko eza abordable ouais to petit ba prix wana pona ko permettre mutu nyonso aza na posa ko mona ba film ya Jenny to aza na posa ko mona ba film ya Queen Shuna kaka même prix ou ya kufutela toza na abonnement ya 15 jours toza pe na abonnement ya 30 jours oui c'est-à-dire que nous avons des batailles nous sommes peut-être dans le cas ya basi moi si koyebi ko sala na mobilité bola qui sera pas position oyo tous ara fait pour tourner pour belote bana bandeka boto tout en taka ko tout en non ezaka ko tout à te ça ba position belo to sala raso ba visiter page ba romona ba position na to sala ka pona mibalité même indeko moi so azotala nga aza marié femme mariée azana moi difficulté à koyeba ba position akoko kepe na page nanga afuti abonnement na ye akomona ba position to aki na page ya collègue nanga amoni pe ba position na bien prendre pe quelque ça ne boye pe ko aider ça veut dire ko aider na ba cas peut-être ba jeune fille belé na ba jeune garçon belé oyo ba vivaka penza disons quoi en couple ba ko ça la rapport sexualité oyo ba ndeni ba ko éjaculer ko bisa perte blanche ko ça mamunyo bino ko éduquer ko na film ko tala bino car to ba position de nini au peut-être yo peut essayer sarabato ko peut-être 10 minutes à ba kota ba position ezebele ndeti ba position oyo ya sima ya bwe ya babenga ngoni comment on dit Queen Shuna ba position cheval oui ba position za tellement belé oyo ko sala ke mobali pe a wumela te a éjaculer directement mais ça ba position so pesi mobali boye a wumela te a éjaculer hein oui c'est pour cela ceux qui ba ke na page wana ba ko apprendre makambo belé ce qu'on a yo ni bo sala so linga mbala za ndeni bo sala film za makatamine ne te za ndeni oh nga na kontaka na film nanga mobali azala mutu awumelaka na rapport sexuel par exemple mobali musu azali kata munene mais adiraka te ota ba film na biso esingaka mutu fozwa ton ebele boko zala lokwa nde tolobaka na lingana na biso soso te quand même oui yango des important mas pour yango pe ça et jouera pe rôle na film est-ce qu'il est arrivé là pour ça partout c'est à dire que demi bali au moins si mort ba ça rapport oui demi bali na sala rango déjà mais na kati ya page na on est quotité mais na privé na privé na sala rango déjà oui tous non nani comme makasi boy kunshunga yebisa biso nam yo dinga position ni son nga position au sala ba filmer pour la préférence la position si mais film oui mais film to sala nga position moti elle ba position ebeli et arrive à venir pour sala ba filmer na bino be dehors filmer pe mena yeko sunga na yeko salisa nga bo sala rapé to suka kana ba tournage
Bon, il arrive à l'angle. C'est-à-dire que nous avons obsédé sexuel. C'est-à-dire que nous avons posé sans autre, ça y est, déjà vous mettez ça en abino déjà. Hein? Et nous avons mis ça au linga, non, autres mingi. T'es cas qui sont aussi à la film, il faut linga banzo to mingi, non, c'est pas ça. Et ça, on bon tiens. Tout ça, la paix film à te tourner chaque jour, tu es. Tu retournes après un mois, tu es tourné. Ok. Donc ça. Tu es en âge. Tu es en âge. Tu es en âge. Pesanga âge, non, so pesanga. Ah, mon âge, je le battais. Yo pesanga, oui, pesanga. Bon, total la canne qui bon on va ça la film porno baza ba sunga batu pour na ka bi ba ko pe copé ko que so mbali mawoti pota za pe na posa moi c'est bien pe bo zalara ba robenga bino pe mfi garçon mot na poto aza posa Jennifer to ndo na biso pe asunga Jennifer à part my favori baza pe na site na bango ya ba fille et pardon agence ya ba fille na kombo ya belle agence mutu nyonso azouta soit poto na ou azana Congo azana posa ya film ya qualité ya bien tozali wana même ozana posa Jenny ozana posa na e azawana so bezana ba fille ba visiter site na bino mpi ba garçon de bolala na bango apena posa garçon monde alala ki Jenny fabi garçon wana kaka ayana na sunganga ba koya pe eza problème peut-être au sunga oui ba garçon na bazana bango disponible pour na bango. Si le moment de comme na sens nango ebele est-ce que je sais pas parce que na kata site na bino aussi to bengane si ba gay aussi ba lesbiennes aussi ba bloko bezape na kati bozo bo ba tout azana kati a se retrouver na kati ya site bazali oui na kati ya site na biso nyonso ezali na kati. Oh là là ezala mamba musique ezali. OK ezaka film pour noter ezape na ba lesbiennes bazali ndeti so ba ke na page ya Aigle Jaune aza moko ya ba collègue na biso ye mingi ba rôle neza mingi ya ba lesbienne oui azani pe na ba rôle ya mobali mel o eza fenda mingi trop ya ba lesbienne ba o pe to benga ba PD bazali pe na kati na site pe bazali. OK c'est bien bah tout va bien c'est quoi le nom de site My Favori. My Favori eza kaka te pona ba film porno. My Favori et vous appelez les questions de ça la émission to cha on a My Favori ceux qui peut-être ba solo li bien tous ceux qui m'embêtent bien to retourner na My Favori. My Favori eza pe na ba musique eza ko plateforme eza ko site moko boy ba ko sala wana ozana posa o mona ba Jennifer o mona ba film ya solo 100% congolaise yaka na My Favori au koti wana obeti yango mbala moko aux a décidé moi ça stressé tout ce que ça la moi si rapporte aux autres comme ça là te quand on a site au monde n'aime pas mais ça la base pour moi ça a jouir moi ça yoka goût moi ça yoka bien mais ça ngande on a sur ba mais tout tourner dans nos questions quand nous avons qui on devait il a 4 avec ça là bon na page nanga ezali hein oui quand nous avons qui on a ninga mine to amike oh bon kolinga mine to amike on est important et porter dans le travail oui pour mbali musako za pene lora munene mais ayebine musalati donc c'est ça et tout est ça ta combien de co dans le travail bah écoutez oui mais les nous avons aussi boyo za femme de basse ba peut ça basse valeur dans la vidéo zo ça lelo na ebiti est-ce que bota dans la beauté le ce que ça peut nous proposer à balayo est-ce que vous avez ma casse vous avez na courage wana ya ko betela yé disons attend au présent na yo to ya ko betela le passé na yo ya makam oyo yo au sala oyo est-ce que vous avez na courage wana ko ça mbali ke réellement nga olinga na sala film porno bobekele aya ko découvrir après bon mutu so alingi mutu malgré tout makamba lingi kaka so mutu alingi mutu ata yebi ba viso pende nini est-ce que vous avez audace pourquoi pas ils ont makambuti est normal oui c'est normal normal mais le so boti ba ba retrouver na ba vidéo na yo et salon deni ya ba jara o salaka bon ils attendent non salon te pour na salon karati te et non attend non salon ils appellent attend au nautica na compagnie na poto évoluer sur ma casse du sous pesa Jennifer Jenny aloba pochini mta aloba moi mingi je My Favori za page site oyo
bato tout besoin pour ça pour visiter yango boki visiter yango pour découvrir ba nzoto kitoko boy ya ba lingaka na ye ozana mobali ozana moi ozana pour ça oza mutu moko se personne kin ko hésiter te yara kin benga numéro les années non numéro nangeza plus 243 84 01 01 494 plus 243 84 01 01 494 wana soki ba contacter nga na WhatsApp ba kozwanga to ezana bandeko pe bazana moi difficulté pour na kokota na my favori so ba contacter nga na kotindele lien o eko salaki akota na expliquer pe comment faire. Voilà, on expliquer pe comment faire. Est-ce que Jenny fait déjà boti? Non. Le lot soki boti moi na yo peut-être retrouver na ba vidéo na yo o sala. Tout ce que tiki c'est bon ce que tiki tu n'as évité tant que kota la maman na zabazai ko viangula e ko ça porno et ko gêner yo to sola na yo tu ça comment toujours et ko gêner nga mais et que maman na enfant d'ici na soa na yo na ko yebise biti ni abana osela lokwana siko to ba pasi muté memi bino na musala oyo to bino mo bo sepelika bo sala yango parce que est-ce que bozo gagner p d'abord je sais pas déjà qu'on l'accès longuinayo parce qu'ils a lié public c'est à dire que film porno tu vu sur le monde sur qui doit ça la film porno était camarade makasi bat batala rango makasi bat basala parce que au ba publier rabat qui ba film ba on beti ba 100 000 ba 2 millions de vues tout ce qui on appelle yebe ba position nyonso ya soso ya wiliki ya cheval ya ntaba au sala rango qui toko siko na ebité est-ce que bo se retrouver na kati ya business ya musala oyo déjà bi que famille yeba aux moi na mkete. Est-ce que le lopé Jenny Fazo s'est retrouvé dans kati ya business oyo? Jenny Fana business oiseau s'est retrouvé quand même. Ouais. Mais n'abi que elo on a biso my favorite site ya sika. Tout ça li to que déjà 4 mois. Okay. N'abi que avec le temps Jennifer Okoma pendenge singa koma. Ko biso na my favorite eza lokwa ba site ya kalate. Oye au sali ba pesio mbongo no caché non. Biso ezali au salé lokona eza ça dépend ndenge zo koti la mbongo na yo. So que sengi po oleka ba wana oleka. So sengi ba boli be ba koti mukie. C'est pour cela que senga kana bandeko ba kene ba s'abonner et kozala vraiment bien. Oui. Voilà, merci Tommy Goveda na ko chité na liso na biso. Jenny Fayibisa biso na no my favori o avo sala ba rapport na bino samba film na bino. Est-ce que vous aurez temps ya ko sala ba examination ya nzoto ya ko yeba état de santé na bino parce que to yebite boya ka maman pour est-ce que voilà olingo linga capote to linga ba saloka poso. Ngai na ba filme na nganyoso toujours na sala capote. Mais avant ko sala capote biso nyoso équipe nyoso ya my favorite to sala ka to kota ba jira biloka bongo to lekaka toujours na ba examen. To zana na munganga na biso o to sala ka ba examen chaque tournage avant tournage to lekaka déjà na ba examen pour ba erreur wana ya ka mo pe capote pasukaka. C'est pour cela to sala ka ba examen mais la page nanga ngala lingala retourner toujours kaka na préservatif. Boto tunende on a sama se yo linga capote to okenda poso. Tout tournera la prudence. Tout tournera mais avant de tourner, il faut les canner examen, on les a obligés. De retourner beauté. Ah. C'est bien les locaux le bana batunini au botalo siko na kat aux amours sikitoko au sala na yo film peut-être pour sa sortir, peut-être pour au lukavina yo okaki noko sa musa musote o sanoka pa o pourquoi poni o sala ka porno so pourquoi la poni ça répondre bon mais ça site me font mais sika tant ba yele nga marché on andi zaki na d'accord na yango na comment ça là yo bomba elongi pe na l'accès elongi makasi est-ce que tomba pe mtu ma famille amona akwa non même pas ce n'est pas facile pour mtakota kabwe amona Vous ne pas côté yebi à télécharger à bon ça yebi ka yebi na moi mukete na un peu moi merci que na simananga le ko bande ko baza peut-être eko zale que monana
merci na batutu batali biso elo nyoko bakisa ona tuniote message peut numéro ya téléphone ko sepela pena yo nde bozo sunga batu ayeki naza posa bosala aza posa ola kisa yo ndenge boninganaka rolo bani oyo ça besoin ya Queen Shuna non si on a bien ka s'abonner so OK na my favorite beti myfavorite.2 Queen Shuna numéro na téléphone ezali plus 243 81 91 38 320 plus 243 81 91 38 320 numéro na ngwa. Voilà, merci my favorite za site autobisibino. J'espère que tu pour la promotion na bango to boyamba bango presque na semaine ata 2 fois ata 3 fois pour to booster site wana to la musayango pour qu'il ne va que visiter my favorite kuneza mambia somo oza éjaculation précoce kuna ko lakisa ne balongo la éjaculation précoce oza ya ko lemba kuna ko lakisa ndenge lembisa kanzo deti jontal dayo oza na problème nzoto ba ko sunga wana my favorite eko sala yo penza kitoko jeni foko bakisa nini pe doni na tunyo po il kamuni oza na posa na tuna tunité o bakisa po ba découvrir pona ngala lingi na facilité na lobaka ke pona bato côté ya paiement pour kofuta par M-Pesa, Orange Money ou bien Tigo Cash ou bien à partir ya carte Visa na yo, carte bancaire na yo, okoki kofuta mbongo na yo na my favorite pour na kotala ba vidéo ya Jennifer. Yo pe muto ozotala ngai ozana carte bancaire olingi te kolekisa carte na yo. To sala kana biso ba transaction o to bengaka en express. Otindi mbongo na oka ya prix ya abonnement oyo lingi soko lingi ya 15 jours ya 10 jours. Otindi mbongo na yo directement to kotisio otali ba vidéo o pe na kosenga ba abonné o bazotalanga ba kende ko visiter page ya my favorite ba biso tout bana poto malili yango de bandi hiver et bandi et ko sala vraiment bien yo ndeko za na hiver ici le loka bongote OK na page ya Jennifer o koti o futi abonnement na yo ezana ngona ba prix moko abordable mutu ba na musika téléphone ba sunga pe na ninga téléphone bo sana téléphone bo sala oui to sala Jennifer sala nyonso même appel vidéo bino bato boza posa ki ba peso sentiment partie appel vidéo yango pesa na ba prix nango po yango déjà za moi prix likolo par rapport ya site yango pesa na ba prix nango o nyonso za na posa oyo lingi ki to sala pona yo o contacter ka numéro ya Jennifer et kozala bien bo s'abonner vraiment et belé et ko sala nga vraiment bien beaucoup ta ba position moko ya kitoko mamba bien bon mon a Jennifer de bon moni boité hein bilora bien oui bilora bien vraiment bola ndate pour la chemise et vraiment la bilora bien ya bien bon mon nga tina kati ya michoko voilà tina kata michopo ya ko chaku na biloko nyonso kitoko amnyonso c'est bon dani basunga yo pa Jennifer batutu ya poto boya basunga bino ba Jennifer bazali merci Nabino merci na abonné nyonso Jonathan Dayo my favorite tangana merci au revoir merci Nayo Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous